wana bomona en tout cas oboto landa eza retirada album tozeli retirada ebima le 28 8e mois telo mais retirada enfin héritier wata acheli biso date moko eza le 10 novembre hein? Donc le 10 novembre otozala nango na banda ko eza soute kako tala on a RTGA kako kena la bouche autorisée kako beta page Karine Mokonzi la baronne Tessiko eza yo moko on ndako yo moko za nango na voiture dans générique wana boti ko landa balobi hein dans nzambe moko ta pona dans wana donc tout ça vraiment le long en air ya kozala na général Etumba. Bonjour, bon dimanche. Bonjour Karine Mokonzi, bonjour à Batutu Bolanda général Etumba chef d'état-major. Général okimanga mingi nazwi yo lelo bongani mo TV troté pona nalingaki musala oyo esala manan ebimi komoleka bat bayebaki concert après na banda skokolika ba TV on ta patience hein 10 ans. On ta patience. T'es côté, on a félicitations. Hein? Donc, un grand merci à général Akafelek depuis Paris. N'a pas santé par ça comme Mokonzi Rodrigue. N'a pas santé Junior Massaro. Et vous avez volé aux autres Mokonzi Kumba Kapé, mais Makamalem, Junior Massaro. Litoya Mokonzi. Litoya Mokonzi. Nabosani pete yampaka lingomba en tout cas donc un grand merci mais le quoi tozana yo général to loba muki mais to yoka parce que wana to bi peke ba jipe ki ba sala msala on est ingénieur bon que matise lo son to kanisa yo nzoka bango to yoka penza te ngana za animateur ya surtout côté bilo nzamba apona danso bango ba lobaka mabine utana lo lago gana boyite bango ba lobaka mabine utana lola tatito le mon vieux kasi ngai na yebinza komba bete setela mabina moko multiplier dans sinza mbatika bote beli nza komba kutaloba nza komba kutaloba botondisa mokili nanga akondisio bobala basi bopesa mbongo epa ya baboti do dans sinza mbatiko esala ngana otosala mokili ya danse moko. C'est qu'on est tout Saint-Anne, il y a facha. Il y a facha. Pour les conditions, il y a conditions. Au bas la moi, c'est ça biblique. Donc, dans ces nzamba tikeza, oh, il y a la biso tous à la bateau. Mais nzambe, ce qu'on a mon kili, et à comment la Bible, qui est beau, qui t'a bien beau créer l'enga ba danse, au binelanga. Oh, félicitations à divine mon compte de la bieza, bien beau c'est la paix à condition. Bien beau bala. Après toi, ou attendez ma cambo, ou attendez banzimbwe. Watande ba contrat mokonzi nyos animateur bora bote so lembi ba animateur msoyo kaka azokanga mais yo kindanza assez lo scram ti wana na pesi mote na Paris ozo atana ye baza ba animateur bolelo biso soki tozo la boye tozo la na otoza poto landa nzela na bango za grand animateur asala mambo lelo biso fo to ya pe to sala voilà sina landi mabe watande ba nzima omete mikolo to diembela toujours retirada yango bobimisa na binote ngai général naye chef ya animation ya mboka et général Etumba autrement dit tout mi 4 lettres voilà naye déjà voilà général et les cananeni na kati latine parce que depuis que avant on zaki na reste mso mais ça na pe déjà na ba animateur ebele le quoi ba Bercy ba animateur ba ke beli asiko kokutana na ba demo kokutana na ba plata dio wana est-ce que non ba plata pour la team on dirait wenge non oui ba plata déjà ngana ya mo ki expérience donc ba plata baza ba masana ngai to bosana bango nga déjà na expérience na bitade ya na bini samboka ina pesi héritier wata na Paris mbote so inaza lelo boy na terrain grâce na ye merci banzamba sunga yo zala kaka poko zala kaka batu bakanisa ngai naza musuni ikoya bango ba former ba ya omata nzoka yo zana nzoka nga naza musuni batu ba préféraka oyi simbama oyi musuni wana ti oko boma na congélateur pour former ayate siko ngai na sepeli bambote na ye mokonzi kalati azoya le tiba le 20 tout ça rosala na biso et c'est l'un des génériques al bosso baponika o yo penza de basa on dit te okutute
Oku na bois qui était. Mais bah félicitations partout. Bah tu vas quand même ma solo ou ekita. Maintenant on a djembe alors. Watande makambo, watande banzembwe, watande bakontre, mokonzi nyoso watande mokonzi muvuma na biso nyoso to djembe. Djembela. 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 Moi je djembele. Oh. Djembelo, vous djembele. Voilà, siko bobo c'est la bon que vraiment mon babou kaka na RTGA pour côté me son des plateau hein il y a kaka mon on dit mon que se veut dire te changera ba plateau na éviter ce qui mon réalisateur cadet a ko permettre ngana telema na kunzardo to kelisukuna biso pe kuna to ke ko djem la parce que babi l'anniversaire na ngati les loto fêter parce que ba danser ah merci beaucoup donc bana babimi en fait na éviter c'est déjà besoin occasion mon na bon na ba rap bon mon na ba concert bon moni bon na clip puisque besoin occasion na ndenga RTG pour RTG vous comprenez qui était en tout cas un grand merci na batutu bolon na biso monde entier t'entends presque cause noir mais beau motema ya madame Henriette Mutombo ya Gisèle les Nata ya Corpulence Marambutu et Vanda non que télé chef un bambina zela il y a Annie Dembo grande sœur propre il y a Annie Kelo na bosani tu vois na grande sœur batabanini Kelo donc na musique en tout cas un blondine Omari na Kati à Londres grande sœur propre il y a Gloria Omari Gracia Antole grande sœur propre il y a Gloria Antole na bosanité Linda Kuka de Paris na kati ya kini faut que ça na robenge diva bon mais ça na robenge la poupée parce que il est en général landaka biso te koto biso te na biso ko diembe la papa biso to botami lelo te ko diembe la chef na bité ici bon que balusilanga bo comprendre que to zone direct to mi mona koto to parce que chef abwaka to mona mabina obino bo na clip botasko elenge RTGA avant ah biso to akaboyo donc qui est dans ces bons anniversaire joyeux anniversaire Motama et l'amour Motama et l'amour Motama et l'amour Motama et l'amour Voilà, vous comprenez que vraiment tout en direct, mais c'est vidéo déjà que. Non, non, Botama Lelo, s'il te plaît, bon, vous doit empêcher la caméra. Donc, t'as Botama qui Lelo, les 6 novembre, donc un grand merci à ma parents, et surtout qu'il n'a pas tout, surtout qu'il n'a chef Nangaï, la chef Nanga honorable Puche Moabilou, n'a sanité, n'a madame Christelle Maniké, s'il te plaît, on sa caméra, n'a sanité, n'a Christelle Moabilou, la dame du cœur. Merci à mon papouche, héritier Ouata depuis Paris, parce que mon condi, et n'a sanité, ingénieur de banque, donc Bobo. Alors là, on a depuis Paris. Donc, bozena kata gâteau nanga tenga ifana kata koto yo. Grâce à mon star. Ngafana kata koto yo. Linda ngafana kata koto na ndenyo yebi président Adams. Oh. Yo api ah mo bu pesinga bougité na souffler bougité. Nga botami lelo te président. Oh. Général Etumba ça pembe na mako. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Marie-Mata. Joyeux anniversaire. D'abord, on la champagne. Voilà. Bon, parce que tu zones. Attention, donc, attention. Ah, va servir là, on a déjà à servir. On va faire le nid sauté. Pour la bébé. On va faire le snandaku. Tania m'avait dit Neymar. Donc voilà, bon comprendre que tu as fêté. On va servir un gâteau, on va se servir alors. On va faire un lien de couture. Nga kota papouche. Tania, yo grâce à toi, kota papouche. Te on sait que tu es au bunda de la star. Nga ndefi à koto yo. Voilà, comprendre que tu as vraiment en direct.
Donc gâteau, ils ont gâteau anniversaire nangai. Na botami. Bon fungala ah beba zabote oh beba munoko linda. Il va être calombo jamais de chèque. Bon fungala ko il va être calombo. Prince fungola prince ndonga fungola oh comme un prince là. Gâteau zo quoi l'anniversaire n'a pas que bandera. On va vendre RTGA. Donc vraiment donc Tanzania SNO Rosalana général et tout voilà général. Je crois que tout cabonoté général bitanan bi tout mais champagne to bon abiso pibé. Moi programme programme des akate tozana cabine de sanitaire à la pétition abiso zaka ndenge zalaka. Donc, les Congolais retirera dans le 10 Oyo, à Paris, Kalaté, Azoya, Tiba le 20 à cause de la Awa. Donc, retirera dans le générique Nabino Yangoana. Félicitations, il y a Batutu Batindelinga, merci vraiment. Nous avons fait la Kaete Biso, tout Sabino Kabilengi, na sepeli vraiment, na sepeli. Pour nous que ça n'a pas si maman et la Limakela, Mbote, grâce à Fiba. Et je reste Mangoï et Dorta Kikani na Luanda et donc colonel Titi mon colonel monté maman Denise Betou donc voilà venanga tati itole et batutu biroto Charlie Pakalingomba et voilà merci Nayo. Bon anniversaire. Voilà, merci beaucoup pour comprendre. Voilà, Ezali Général et Toumba. Donc voilà, en tout cas, et ça lui plaisir, hein, et ça lui plaisir, on a vraiment ligne dans Kouka depuis Paris. Donc à Salakana Paris, mais ça n'a pas qui bon, mais oui, que les lots. À Nakata Kinshasa, à en face, n'a pas senti Mama Ani Kouka. Mama Ani Kouka, Nakata Kin, en tout cas, bon séjour, Nakata Kinshasa, malgré que era moya. Mais bon, mais ça, na Congo, il y a bon tantinho, t'as na bosante mon colonel Tamboué, au parle là, mon général Tango fort, mon colonel et Chichi Tshisekedi. Voilà, je crois qu'il y a Kyodo. Je crois que Nazo Zongue là, il y a Kyodo parce que là,
il faut déjà tout continuer parce que mes invités basés belé. Mais on a chanté le cas biso a tozaka na ba double plateau. Ayam pa kalingomba. Biso a ele kanara boye. To na ba double plateau donc na okende kuna lisusu ko yamba ba elongi oh là là na moni ba mission JDT Mulopwe. Na moni Didier Lacoste envoie mama il faudrait donc voilà vous comprendre que Aïza Raboy a tozaka André Aïza Nakolia Nakomela Nakobina voilà, je crois que... Bonjour. Ouais, bonjour Karine Mokondi. Bonne santé, bonne voix, ma. Bon anniversaire, on a nous. Merci. Et beaucoup, quand pour ma mouvement moroté déjà. Tu as peine animateur à JDT? Ouais, tu as peine à de collaborer avec Bill, mais malheureusement qu'il y a un chanteur, tu vois, Bino Boye Ballon. C'est bon, il faut qu'il voit ma zala pour voir ma soeur Zakianga. Tanga si etani, ngamakani si sheralali, zoga sheri nanganani, sheri nanganani, pour le nom fêté nanani. La fête la chérie, au revoir. Voilà, Yannick peut ce programme en mouvement parce que tu es président à la poteau. Ouais, merci, donc Karine Mokondi, la baronne, donc la patronne, donc... Eh, non, la baronne mondiale, c'est bon, non, la baronne mondiale, vraiment. Logique, merci vraiment. On appelle sinon le président, on a Didier Lacoste, mille esprits, à Paris, donc on appelle ça... On appelle ça, je salue Maman Bita. Moi, comment voir ma cigarette ratée? Raté jamais. Générique, Simbaroumbe, raté, raté. Ok. Bon, c'est pas grave, il y a un polémique. Tellement, mon directeur Azana, vient dans 33 que je le salue. Donc, programme Nabiso, Karine Mokonzi Oyebi. Donc, Bana Luanda, Kalami était ratissage, Jésus Salim. Pour tout ce son, pour balobi musique et là il a Luanda donc il faut Didier Lacoste et Roland Moussabato. Orchestre monsieur qui kuna donc netika Luanda de côté José musique et là kuna. Na ebiso ba misem so akema tolo ya monde papi message so benga na batu mususu trop na ebiso Karine Mokonzi. Donc 2 semaines, président la Bissoazo Zala Awa, 2025, il y a moi au président Zala Awa. Donc il y a moi mon aïbisi no bani mamike mike bo bata ma po 1000 esprits de cantateurs azoya déjà. Donc le fait sur le fait Kalamine Kezobima, ils en a 4. Merci beaucoup. Kezobima donc on appelle si Kamika Chama, le pétrolier Mbote, on appelle si Papi, merci Mandela Gonda, on appelle si Batutu Baninga. Voilà, merci beaucoup Toki Masimangonga ya. Malheureusement qu'il y a cette information. Ne pas que ce qu'il faut il a biso eh, kasi mata déjà pour biso izarambala moko ay matati oh chef. Chef papa s'il te plaît, Diana Cissé na bino merci beaucoup ya JDT Mulopwe bisoni. Ouais, merci beaucoup Karine Mokonzi. Bana kin na ekolo barake. Pas popi à le 23 décembre autour. C'est quoi toi non en novembre. Ouais, na bi le 23 décembre. Album ebimi. Te asoya siko. Asoya na album te. Aya album boyo kama solo ne boyo kama vrai ngumba o ne beta makitoko. Donc ko ba été Karine Mokonzi. Bon. Ya ma solo. Yoza non ba été mais JDT sous ce comme le 23 décembre date na ne ba NTC que comme. Mais yazo est-ce qu'il y a un album biso c'est que kazo ya album bala moko nzela moko tango zo ya maman est-ce que émission ile ka kina ça que dia zo ya na décembre. Yango sko lelo na yo confirmer que le 23 décembre biso sur l'aéroport Anji. Ouais, bon qu'ils ont fait kuna donc danger pas popi rumba love donc na pesi moté na mina Paris Nadine Ngan Mokonza bataille bougie rouge motema mami ilunga
héritier beau producteur beau cher image Adrien Congolo. Voilà, merci Nabi et c'est ici l'ingénieur Bobo Beloy depuis Paris, ingénieur. Il y a si les rapports bi mo se kaboya zalati d'autant mo se kanda zango yao. Na lobi sikoto kabwana te moi lokolo yo animateur, te moi likolo apembe. Lokolo apembe. Ouais, na lingaka bo jibe makilisi. Na beke yo yo lokolo na danger, Nabi ke yo so ki osali masole sa kitoko. Oba sheri luwa mamwe ye, aluwa mamwe, aluwa mamwe yo, luwa mamwe mwana mose latishi pa mukuse teli putali kolo azobomba nini ye lokolo ye lokolo ya pembe mama yo ye kalibo koze nadina nganu mwanza watai. C'est bon, au côté si libanga yoka. Bonjour Yaya. Ouais, bonjour Karim Mokonzi la baronne, ouais. L'artiste Yannick Tony, artiste et musicien international. Mais j'aime qu'on m'appelle Kwezi, quoi. Je composais la chanson No Money que vous connaissez. Ceux qui ne connaissent pas, No Mind, No Sky, No Mind, No Drink, No Mind, No Day. Yo quand on a l'exercice légal, rap tout ça là. T'es rien partout, on a TSM, toutes sortes de musique. Moi je suis donc ouvert, ta façon de parler déjà rap, ouais, ouais. Je fais la musique urbaine, on est là, on défend la musique urbaine. Pour retrouver mes chants sur YouTube, c'est facile. Allez sur YouTube, écrivez clip No Money de Yannick Tony. Clip No Money de Yannick Tony. Numéro de contact parce que ouais, le numéro de contact parce que je suis vraiment artiste émission ouvert. Donc on a vraiment ouvert, aller partout, on a besoin d'un Roya. Passeport, on a un il y a un ami qui lit. Merci beaucoup. Tu as un numéro là, passeport voyage. 82 17 40 860. 82 17 40 860. Eli Moukeba, il est un designer, HB La Rousse, Venanga Trésor Lumière. C'est Babi, merci. Oui, merci Karine prochainement, les cadeaux. Voilà, Yaya, il y a Bill Clinton, Balobi, Lola. Ah, Scott Okena, Lola, Monseigneur Dangwe. À cette conférence de presse, il y a qui était pour notre invitation, t'es Monseigneur. Mais le chef, Tony Coco, déjà, qui était bon représenté par RTGA. Tony Coco marié, félicitations. Faut aller nous les beaux gars. T'as pas téléphone. Et là, on a aidé à Mingiza vraiment. Merci na leader na pesi nzembo na nzembo mobimba na lola. Oh. Ouais. Bill Clinton en tout cas na monelo na pesi te na pesi merci. Na ndenge mo façonner sous ma nkamba. Na zoembela nzembo papi Messi. Na luka pa place tout kuna boss papi Messi na zoembela susu yena Mandela Mukonda ba Joves Vilele donc ma yakamba e information sur ezali semaine prochaine tozo zonga na parler na kuku gimba po bila le bituro soka betité to tiki na biso il y a déjà tu es que tu auras toujours on sait pas mais on peut ça numéro de contact jour arrêt pour programme à mouvement pour programme à mouvement ça tout ça mardi mercredi, jeudi, na siège na biso kuna parce que zalaka ba salutation na bo santé boss Mandela Mukonda na luka pa vient na ngalemangu mutema mama Irene Mandela Mukonda Joves Vilele papi Messi mukolo lukapa na vient na nga mukolo bijou na Angola mobimba atono number 1 na bo santé Kevin Pad KBG de na cop. Voilà, merci beaucoup. Pour comprendre que c'est la rabon, on a RTGA et les carabons, que les réalisateurs KD, dans ce moment, ils sont directs, monter mes bêtes parce que on a pas bien quoi. Ah, on a baronne de maman, ça t'est tendé, t'as l'oeil Céline, Paris à la Katakini, Angalina, Kinga. La Katakini, Céline Bimi, ah. Nyamuragera. Autrement dit, Trangounium. Oh! Wana maksaka mikolo ponga atika ka kuna nyamu ça va autrement dit Trangounium. Te sikolo kwando yibo muni yo de se na mo na ona bika yo beta bil na bo mwana siko koma beta kike pokola on beta billard yo développe kando on a vu ça na mavira matoto boyemba ba petit na original to beta mo billard na bango na ba chéri ba futa to mo bola ndesko billard na ndenge ba ta braza to bola billard voilà donc na habité par ça comme Mokonzi Rodrigue na bosanité na album arrêtera da bozope sous-titre msusu j'aime mon mari wana ya mère Anto ya linga mobile na bikaye j'aime mon mari wana ya mère Anto na bosanité ma copine privée na ndenga musika Christelle Mwamba Jennifer Elite na kati ya Kinshasa na bosanité Ingrid Vemba Bisalela
nga bololé te nayebi ke esepeli si vraiment bato baza branche ebele Nicolas Onyenze Jimmy Kininga nayebi ke boza Bobo Beloy Bobo Beloy ingénieur nayebi ke depuis Paris noninga siko obwaka ça lelo mo bato basepela parce que nayebi nde namoni bajoueur basepeli yebake léopard eya na kini neti baboro nini te yo na baboro ebele so nobina mpona tolala mais fo beta boro mokili eyebi te na banda no eloko no bagresaki malata ana momendo bakina yo soko okeli bala kolala boye te lalaka boye omonanga shabino banda bokota na chalokolo naza seke nga biloko wana ezalaka nga yo te kenda ngaki na pa bato te donc ye muta ye merci Otala- ya ke pa bato bongo ntongo ozoyoka ye na chalikolo pa bino te merci ntongo ozoloba ntongo tozoloba ke babiloko lokola banterco de marcase barese bancofa tokota malewa mokongo tolali bato te bakota malewa si eux même vie na biso weranso napesaka diske ne malewa eza normal nga na boka sele moma baivoirien bazwi yango bo mpona nini soki ndeko na nga kongola bokikiri na nga oyo le problème problème ezaki wana napesi bambote balobi na kati ya rtg ya kokota esengaka carte merci mpo balobi mosala ezosalama mbila na poste ye mokonzi na poste na ye réalisateur na esika na ye en tout cas merci na sécurité nyonso ya rtg abo comprendre que malembe tookende kokoma na suka malembe elinda nkuku toki okoma na suka wana kini mwende elekanaka na rtg donc voilà mais toyoka lisungana na bezobwaka ebike lelo anniversaire na nga nabengisaka mpo yo so ozobwaka nga asepelaka mpo yo beta bili na bomwana okoma obeta biya nayebi ke omonika biloko yango toma olingaka nobetaka banostalgie nayebi ke die merci mbokani aza na mabele chancel mbemba demidi aza na mabele balinga lokola tudi bana balu babayoyo beni bana balwaka kwanzo tika bana baswani makoko yoyo bongo bale natikala na tani akokanisa bayuma nyonso asoso na ranja bampese mpuku na ranja banyawe banakini luvutula maboko eloko lisusu oyo oyo ve nanga 33 chitenge alelaka nakolela na kikombo nakolela na kitamba yamvoko zela nonga na lila na kitamba nakolela na kitamba kyodo te wana kimeme ya kitamba sikoyo esukisaka bato nde ya mfoko wana ya mfoko cango tomoni sikoyo eza moke ya mfoko koko badunde kubalande kubabakidi kubavondele mosapili boso yeyo voilà merci beaucoup yo na cheka mosapili boso boye ngai yeyo tobi na danse na rythme RTGA en tout cas pona lelo gare centrale na biso yango menabi ke bobaye na banda koteli na otikela bino ye lelo nga na bengisaki mpo ye so azoboka nga na sepelaka na bino mosepela na otikela bino ye on s'est déchaîné un grand merci na coiffeur na nga balobi mikolo ofere mutasimbaki mutu par rapport à anniversaire merci na Tania Mokonzi ma soeur, ma cadette, ou un cadette na biso mais le quoi nga mon mamouche donc voilà merci na ndenge offrir habiter la baronne yo sonoti yo tridate anniversaire cheféré donc il sera juste un boulevard salon gibo c'est la bozu libanga so monika salon gi o mati sikolo chef bon foot t'inquiète commercial bokanga ngate bobi maboyi na lokwa indienne donc malokwa on dirait arabe, hein? On est congolaise, je suis fière de l'être. Voilà, un grand merci à mon papouche, hein? Un grand merci à bureau mobile parce que passeport. Merci vraiment pour notre voyage. Hein? Merci Neriti Wata offrir un voyage. Donc cadeau n'est pas d'anniversaire là. Habito bi maman mon keto que mon na kota ma beleza ka jonto lembi ma bela mwindo. En tout cas un grand merci na batutu o batini nga ba joyeux anniversaire na moni ba WhatsApp ba tu ndingo ya o ba cheka ba photo na nga boze belé sur na tanga to là. Depuis Angola, Angélique Madeleine na ye a souhaité à 4h du matin. Général Akaflek en vrai Wata. Un grand merci na yo Yvette Kalombo jamais de chéri na la chouaté hein qu'on n'a pas bien de la nation. Donc voilà, je crois que ma grâce c'était mon star.
Master à moi, grâce à Montagne, à ma belle Dinemar, n'a pas senti bon séjour. Comme Bandara déjà, que non, le papa, par mon bainga, pour un cacabayo, caillou. Tant de que l'ingénieur, la réalisateur, n'a pas de Moulangaï. Que de pourquoi, arabe, t'as mis les lots, que de Moulanga. Chef, n'a pas entendu que t'es un sikanga. Ah, n'a pas entendu, moi, c'est quel homme, l'inga, les tenga, maka. Voilà, un grand merci Nathanti Nyota Mote Maya Colonel Tamboué. Bon séjour, en tout cas, na maman Jacqueline Kunka. Aza déjà na Kini Wana Babi Barana Paris. Bon séjour, maman Charlotte. Merci na Prince Ndonga Mwana Batu. Prince Ndonga Mwana Batu. Ya. Papa na biso atika biso frère na biso atika biso. Ah, mais bon kaka, je le riqué maintenant. L'André Fouti dans le grand bacala. Zombakan, comment on a papa bataba grâce à Dieu, mon star, les grands bacala. Bogagago, Nati. Ale bogale bonduna liagade, nzomona liagade. Bagala bonduna liagade, nzom. Mazalanga dimanche. Nayaki maretare. Ale momo ekoma alinya bomangai. Ale mwana mundi boyo. Alinya bomangai. Ale bogale bonduna liagade, nzomona liagade. Bagala bonduna liagade. Ale momo. Il y a un dimanche spécial hein, parce que nga Karine me conduit. Hein, la baronne mondiale dans un babakselinga lisusu inane dans net singa pe lelunga la mikabinanga un bokina mikabi n'habite yo mikabe pas nani parce que nga la mikabananga et pas yanzambe donc un grand merci na patron nga honorable Pius Mwabilu na Kikobo Sanati na madame Christelle Mwabilu la dame du cœur et puis na bosante madame Mouini Mwabilu hein kuna na ngamba Afrique du Sud dans la moni David Bilili Anissé champion depuis Afrique du Sud ba clin d'œil na bino et surtout qu'il y a une famille na ma famille Mokondi parce que nzamba sala à travers bat dans nzamba sala kinga à travers maman nanga Charlotte Tchombe hein, depuis Belgique merci maman vraiment pour ce qui maman t'es en tout cas na habité merci vraiment pour bateau aussi la discipline militaire hein. Et place pe papa nanga zali ande balbaka ba oui ba yokaka biso mon général Mokonzi Emmanuel papa je t'aime beaucoup donc nzambe mtape sa biso yo et puis nzambe mtazui et surtout na kebo santi na ma sœur cadette Tania Mokonzi chic dame Arma Mokonzi fitir jogo donc je crois dimanche à lelo ndenge c'est moka ezala kwa ba dimanche nyosoti et po ya lelo penza ya lelo star abotami bobinde star asala ka so abotami ndinga zalaka akaboye. Donc dimanche à l'élo, gare centrale comme d'hab ndeng bobi tozala naba réalisateur parce que tu es tout le monde a ba théâtre tout le monde a ba clip izakana ba héros dans l'ombre et au bomo na ni bandile clip bomo na moi ba combo moko na suka clip bomo ni suma ba combo moi contact donc tozala na bango tozala na ba comédien tozala na ba musicien na ba chanteuse pour ba chanteuse baleli babi la baronne yoka ba musicien yoka ba musicien habité bino tout ba ta micro donc tozala ensemble l'élo. Tous appels ici, je crois. Et sa deuxième photo, il y a une danseuse. Tous une danseuse. Il y a la team Wata. Oh, Azali, président, il y a héritier Wata Gogan. Bon, mais ça nous bing. Il y a la fin de l'année. Parce qu'il y a des combos qui ont début d'année. Il y a le local Alpha. Il y a 4 années comme le local Emmanuel. Nasuka année comme le local Omega. Bon, mais ça n'a pas bing. Il y a mon papoucha. Héritier Wata clin d'œil place Hollande depuis Paris. Parce que Binos Baby qui a osé l'album le plus entendu. Pendant l'année, hein. Ah, ça sous une année dans pendant l'année parce que des économies déjà pluriel donc retiré d'ailleurs bon mon abisso se retirer totalement tout habité RTGA de se retirer pour n'aller sarabino à monde entier n'est-ce pas ma bouche autorisée yo na benga ko la bouche parce que yo za ma bouche hein o yo le brandé o ngana lingaka donc bah félicitations à duplique. Bah félicitations à duplique parce que tu as déjà zila bazé monde Kembo donc miza kanzamba lukuta Kembo akosela yanga mama kambo plique félicitations et non que vous santé na robinho mikolo tozaka ka sokola matakwa
Bobby biso ce que tu sukul to matina biso pe na RTGA. Félicitations à ba musiciens tous, surtout qui na Schengen, aza ex-musicien la Costa, aza pe lisusu kaka na studio abi ba nze moni ba somba kango. Tu peux ça ba producteur, tu peux ça ba mécène ba yaka ba somba ba shadow so yeah, il faut vraiment ba contact, il faut ma po gare centrale côté Tokuta Naka. Donc un grand merci à David de Kabongo les millionnaires depuis Afrique du Sud vient nga les passe à dollars, les passe à bambon. L'équipe a tout si lobby et puis un grand merci en tout cas na grâce témo la star parce que on a ma star à moi taranga mon star ce qu'on a vu wana ma star en tout cas un grand merci na Claudia Bakisa a biso déjà bikokoto na ndenga internet biso pe na ndenga kini mais le quoi RTG to ka monde entier déjà toi na merci Claudia Bakisa merci à oui le Longomba tozolia kwanga ya pamba avec Awi le Longomba innocent balou mais innocent Bobby elenga mbongo neti biso ba baronne mondiale be Bobby mbongo esenga kama elengi félicitations à Koffi Olomide au lobby pe déjà à ces pays biso toujours na tchatcho parce que yaza roi ya tchatcho Claudia Bakisa la reine de tchatcho beau pour ça naï pas vandet merci à Koffi Olomide à Monstre d'Amon fait rigoler à Jésus des Nuances depuis semaine passée ça déjà na Katangola donc à Mbouté donc ne bisabino saturé na Katangola parce que faut bon na kita ki ngeni bon na image Jésus bakitara bongota mais nous ça bongo. Félicitations à Ferrigola, félicitations à Fali Poupana non, ils ont un groupe d'accompagnement. Fali Poupana groupe d'accompagnement na yena ba mission na ye ba visa États-Unis donc déjà félicitations à Fali Wenge Musica maison mère déjà bazana Paris Weranson Aditi Yakimpui Sankara de Kunta baza déjà na Katia Paris na occasion ya moi featuring un album ya Weranson 7 jours de la semaine signaler que Jean-Marc Kabunda pe Arzalape na titre na Katia na 7 jours de la semaine donc Weranson na vie a oui le Longomba tozo a mélange wana na ndenga Kinshasa ba musicien baza mais le quoi biso a totambolora na rimeur te to linga tozo ba ba information juste na ndenge o lo beswake et pas fait rigoler. Il faut toutes ces informations au équaliseur qui a maison mais dans journaliste c'est mardi boyebe na la samba et rater image té oh yo loba mes place monter kaka na gare centrale parce que moi ba ko signé équaliseur au baby ex animateur à Fali pour pas ex animateur à quartier latin à combien que ça chemin d'ailleurs que ça naïe mais on dirait il bobi le quoi ya boka le quoi ya lobeso akinda na kimboka dans la samba oui on sonne comme à Kinshasa mardi déjà donc un grand merci na bureau Mobimba donc je crois que tu peux citer information au groupe Oyo ba sindela kibiso so qui auto citer c'est cotine de la bisoté c'est le scrum grand maître petit na musica voilà merci je crois beaucoup merci beaucoup on est accueillis Jésus des Nuances Nzamba Loyembo en direct de 00 244 Nangola azakuna na mboko ya Baraouli tono les princes des diamants na mboka batu ya ba ya molonga ni yatani ya mabedi paza kakuna na mboko yo trésor pour tout diable akota ke ndaka kabu de côté Jésus des Nuances donc voilà naza vraiment na honneur na isengo ya koyemba ba chanteur ya Monstre d'Amour balobi papa Maël tala ndenge fimbu mutu tozi fimbu na ndenge ti ana RTG ya fimbu olati mabe émission ça mate fimbu chef Tony Koko yo pozwaka ozora mo bazong sa ba invité fimbu partout merci Monstre donc merci bonjour et bon dimanche. Oui bonjour. Voilà, je crois que le bandolo moko parce que permettre à bateau Hollande biso ngana ni ke boba chanteur mais non ngava boloba parce que biso to ba mkem sale bele to ka mo eloko moko mo rumba moko pokuna bat balili ote Monstre ka fimbu Monstre ka ba générique Monstre chanteur c'est bon yo moko salila ka sabo ko salila ngai yo mamisa mama mama obominga boyo kair mokonzi nazokufa boyo la baronne bon anniversaire nazokufa merci beaucoup voilà boni mouvement ouais, boni pe ba santé mouvement ça va ba santé ça va par la grâce de Dieu. Leader Azab. Leader la minute sur Azan à Paris. Nazo saluer place Azali Monstre d'Amour mais quand tout bien aïe
Izini ya makanisi. Oh. Izini ya makanisi. Mais un mois peut usine à makanisi va rappeler la grève pour la usine tout va de bassin en est va venir à Paris. Et il y a Google. Tant que ba izini ya makanisi. Makanisi ko grevete. Ata mutalibo ma pakanisa. C'est non. Ah. Ben oui. C'est comme dans le kansani, azonga normal to ya kansani nenga za bongoye c'est bon. C'est ça le problème. Mutalibo ma so yoki nzala. Makanisi ki fala mo na ko lu damaze. Boule ne ngwana ti. Vous comprenez? Donc voilà. Comprendre que izini ya makanisi donc monstre d'amour on a mis sur la scène d'une plaité monstre la Félix Oisé quoi en miniature. Allez-y comprendre. Donc moi na papa za papa ndeto lo baka. Nazo fungwa liso na verbe oyo. Nzamba tara likolote. Atazo mela mai clairon na molani. Toujours moto na si. Eh! Oyo ne mtaso ki likolo nyo sa otala. Oh boké na biso de là. Donc voilà. Voilà, je crois qu'on a continué à battre notre message. J'ai Bill Clinton, Mac Clinton, je donne pas souhaiter un joyeux anniversaire. Merci mon Seigneur Dangwe Babi Mikolo ka système il y a Lola. Tout ça qui déjà affiche, il y a Lola, il y a mon Seigneur Dangwe, Nabo Santé pardon, Didier Lacoste depuis Paris au Aza branché à Zola. Nabison voix ma. Yoko chanteur et comment générique. Ah, voix ma. Voilà, ok, continue. Merci Karine Monkonzi, la baronne. Donc je disais, message Pinaro, ils ont clé, on a une émission Lelo, la gare centrale. Ils ont le premier message, ils ont dit, le président Monstre d'amour, Kao Benganzembo. Ils ont à Paris pour 3 raisons. Première raison, ils ont dit pour aussi ça livre sur les verbes, parce que les verbes, c'est quoi? Ils ont dit, verbe en un mot, en une phrase plutôt, j'allais dire, ils ont dit que là, si Oyo, ils ont dit, Kayena et Comédie. Donc so telemika wana ibandi yango balakisa ngo te me ba comprendre ngonde voilà. Deuxièmement akena pour asoma ba instrument ya Kitura PV azoya nango ezoya avant ya komana kin. Et puis troisièmement ezalaki mingi pour na abana ba première toilette ya album na biso Boza Mabe o déjà na ministre oyo nazo informer ba fan na biso nyonso ya Kitura PV que 3 soirs ba répétition publique to bani mena ba répétition police oyo toujours bon ça déjà Boza Mabe. Biso to badaye direct studio anakin et puis on a na poto na Paris place Azali. Donc tant azoya malmo poto si ça ba toilette ni surtout et puis voilà avant qu'il fasse fin juin 2017 Boza Mabe ils en a terrain. Quant à moi nzembo na ngai obominga boyo oyo taoka mo extrait to bandenge na awa na Karsini Luzubu nazo lancer appel na mutunyo surtout alinga bima na Boza Mabe à travers ma voix. Donc plus 243 89 57 55 855. Voilà, merci. Babi nzamba tamela mai atala ne likolo te mai bamela bo nzamba omela mai na buto nzamba omela ona ndenga bwisiko na ndenge nini lizubu. Ouais, Karine Mokonzi, merci beaucoup. Nazo remercier d'abord avant na banda monsieur Google Kao Benganzembo. Et puis nazo remercier Kulutu oyo abanda na nga carrière avant na koma même na Cultura 33 Chitenge. Merci Kulutu pour na nyonso. En fait nazo loba boye répétition ndenge Mokonzi auti koloba. Répétition donc auto ko sala mercredi auto za na rendez-vous na bino public nyonso ya Cultura PV. Donc mercredi auto kuta en lokelenge mercredi jeudi oya semaine tozo banda de 15h à 21h. Donc Gillette d'Or Prince Kassabou direction Gambela comme d'habitude. Donc police et so banda semaine o mususu kune koya donc semaine oyo en 8 9 donc tozana bino na ngirengiri. À part ça pour nasu ki sana ngaki na remercier d'abord boss Ebiatak, vraiment boss Ebiatak. Merci na nyoso sala pour na Karsini, préfet de l'excellence Roli Mandiangu. Na bo sanité vraiment Dadi Bola vraiment bureau ça ba massa na Piombo tepi. Félicitations na massa na ngai vraiment Fabregas pour merci beaucoup. Pour na débord en tout cas banda lo ba musique na biso soki boye yango makambo. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, Naibi qui est vraiment bon. Et là, ils ont un musicien, il y a un monstre d'amour, Balobi, Papa Maël. Donc voilà, je crois que tout, ça vraiment branché. Un grand merci à mon colonel Vincent Tamboué. Mon thème, il y a Maman Nyota, Maman na Aya, Maman na Barbara, Maman na Banana Batungi Sanga Forobi. Donc voilà, en tout cas un grand merci Babi délégation hein délégation Pendeye Ikiti Paris et Kinshasa pour l'anniversaire à Karine Mokonzi la star bon était différence
y a ba coiffure, y a ba maquillage avant nga ka boité ko bota makaka, grâce te moko bota moyo. Voilà, je crois que mon réalisateur Kade Kyodo, Tobi na mom kids. Hein, Tobi n'a pas vu biso tout aux autres zembela, ce que tu zembela wa. Biso tout pour avoir l'autre zembela. Et non tu mettais dans des mais quand avec zembela, donc biso tout vraiment tout zembela avec héritier ou oh ils sont à honorer à la museli biso ils sont tout le bas qui akenda wapi général Etumba akenda wapi général Etumba zaki pas Jésus des nuances moi silence oh comme embela nzambe oh akotinda ko on a surtout quand un concert na Romeo Golf na moi général Etumba la podium to dit tes problèmes te ko ba shankali ba mpakalingo baza wana te lokola ba kila bax baza wana lokola ba mon chef achali rubenga baza wana c'est que c'est bon et puis lelo c'est bon ce que to bina